Boye madame na Tindika télévision to peut nous bambote babonner na biso sans obo s'abonner na Tindika télévision bisika bozali ba open ba s'abonner te bengi bino boya bo s'abonner massivement et ko sala bien toujours la partie présidentielle toujours la partie de PCCK matanga et puis d'abord mes condoléances na chef de l'état vraiment Assimi Mboka au République démocratique du Congo pe na ba combattant nyonso partout dans le monde tu es les locaux là wazaki conseiller principal ya chef de l'état qui tenye sous azali sous na bisoté tout le monde a le lenge ba combattre bazolela baza de 6 sango ya liwa et kaka boye to eba kiteke mutako kufa en tout cas faut me pesi passer mes condoléances aussi na famille biologique qui a papa qui tengeye so atiki biso na mokolo ya lelo vraiment toza a na ba combattant bozo mona ba tension ya ba to lenge ezali vraiment na ko senga na junior vraiment abongisa caméra kitoko donc toza vraiment ba ndeko bazolela na passe nyonso na chaque papa ceux qui bokoki ko avancer oya to le belango vraiment pour on a to kota pe na politique ya mboka na biso toujours bo mesana kolanda biso na Tindika actualité. Bonjour papa Nangai. Bonjour maman journaliste. Mes condoléances. Merci beaucoup. Merci. Liwa vieux ya trissé biso makasi donc to s'attendait quitter mais le président Nzela Nzambe tika kendeka. Azaki le rôle conseiller principal ya chef de l'état azali susouté. Vraiment conseiller spécial, conseiller principal au représentant na kati ya présidence. Vraiment a joué qui rôle kitoko. Ngala ebie bana enfance to koli na e to boto to vanda na quartier moko baba la ye na lokelenge biso na Bosenge na Ngiringiri. Banda tango Mobutu dictateur Mobutu ye andima na ko vanda kaka na quartier ya ba peuple ya ba peuple loko biso. Alingai ko vanda na ba kuna menate. En tout cas na période wana toza ina e na Ngiringiri. Vraiment la regretté mingi bibliothèque munene akei. Ok, voilà, merci papa. Lelo, tout le monde papa qui t'engage, ça sous na bisoté, mais na place batbalo bamalam, tout le monde. Lelo, une grande partie, un peu plus de toujours ma béponaye, azaki mutaba franc-maçonnerie, azaki mutumoro ya vie, ya bien te, amérita qui te pemben ya chef de l'état. Mais ngana yebi que mukolo peso aza pemben ya oyo azana senae, ayaka pona ba conseil, ayaka pona makambo belé, le lenge pe président na biso ayaki ko banda musala na ena peuple congolais. Mais il fallait pas amériter azana pemben wana po à travailler depuis dans tango ya Mobutu. Mais lelo batbazo ba n'importe quoi. Mauvaise langue kaka, ils ont mauvaise langue, bato bakola malamute. Bato baza ba mi ya Satan balengela kaka maloba mabe pona bato papa ki tenge Yesu azala ki pemeni ya Fachi apesa Fachi ba conseil ya bien ya gratuité de l'enseignement yango wana ezui atako bato batelemela ki yango kutuna ba religieux batelemela ki yango bangonde mutu bazala ki à la manœuvre pour esimba te mais sikoyo ezui misisa efandi bato apesi conseil pona makambu ya état de siège yango wana adhésion nationale apesi conseil to somba ba avion ya sika RDC na nezo avion ya sika te na mboko banda RDC ezali na nezo ba avion ya sika te ya sachet avion ko ya sur uti na conseil ya papa ki tenge Yesu apesa conseil ya ko revaloriser IGF fait ça la musala lelo oyo batunyo surtout bandimi siko conseil nini oyo ya mabe oyo azako pesa o bango ba moni conseil ya mabe c'est parce que ba yebi que bango ba se retrouver te na ba conseil ya papa ki tenge Yesu mais biso population to moni que c'était un homme élégant un homme important au côté ya Fachi yango wana to moni ba résultat na ye père à son âme a copé malakimia nzamba bomba qui est na plus de 90 ans ayebai que c'est azam mutu malamu na ebisio ke biso na bomwana na biso devant na quartier moko azam mutu alingaka bana alingaka ba jeune alingaka batu nyonso avant na biso na ba peuple ye dignitaire tango wana ya ba ordre léopard mais aboyi ko vanda na ma campagne avant na biso na Ngiringiri donc azali mutu malamu. Ok, voilà, merci. Tous moi bato belé pe baleki balobi kaka na micro na biso ya Tindika télévision mais ya neza na bandeko baza ko déclarer autopsie par rapport à quoi bazo kanisa peut-être nini na place wana ba kende ko sala autopsie moni eza ko tambusaka ba makanisi ya bato par-ci par-là to banda ko kanisa eza boye eza poison ba bomi en tout cas aza muntu akokepe ko bela pe liwe mimi asali 90 ans plus de 90 ans plus de 90 ans asali pe mingi asali trop ce qui a ke ko pema nzamba décider moment na yango a ke ko pema soko bato balobi autopsie
autopsie eza mabe te basala autopsie so moto akufi babi te toyeba nano akufi na nini eza mabe te bakokoma na baanal bayebake akufaka exactement na boye Yasser Arafat akufaka 8 ans après mwasi na lobi te mobali nanga alobaki akokufa te badéterre corps baye kosala autopsie bamoni ki akufaki na poison c'était ça non donc ils ont problème te so basali autopsie mais akufi nde nzamba permettre que akufi to la direction mususu biso ba auto tikali to kolandaka ye mais lelo to sala en chemin na fachi béton na makambo oyo nzamba pesi biso to sala na Congo aussi ba souvenir inaye ya malamu oyo retena oyo mona ba œuvre na ye na ndenge to ebi déjà participer na moi tant on a chef de l'état na biso to ba conseil na ye pe simbi pe kepe liboso bo ba souvenir ya malamu oyo e ba ki papa ki tenge ye twazalaka na ministère ya communication donc parmi lokola lelo Patrick Mouya azawana awoyebaka ke mukolo moko kala moko tango nga na botamaki te to nazalaki na jeune papa qui tenge ça les gars dans la poste wana azali ko sa musala kitoko c'était un vieux qui communiquait bien et déjà biso na quartier azali ko occuper biso bien papa wana tozali ko ba l'écoute bobeta ba l'écoute na lupango na ye ba mususu za raso ba l'écoute kuna bolanda te mais bino bofungola pe na porte bokoti bozui mais dignitaire ya Mobutu tango wana donc c'était un vieux bien en tout cas nazozanga ba mot ya ko loba exactement ce qu'il était mais c'était un bon papa c'était un bon vieux du quartier. Ok, voilà, merci. Papa, Toza a toujours na partie de pèse, tu escapes, tu es vraiment na bandeko. Un beau papa na ngai. Votre maman. Mes condoléances. Merci, pareillement. Je pense que toi aussi tu es touché. Oui. Et Zubisonios. Oui, la mort est naturelle. Liwa Izali. Les ans, c'est là, Montagnon surtout, tu as regretté. Il a fait son temps, son bon temps d'ailleurs. Dans le Bekaka. Non. Montre sur la terre à la mission. C'est que ce qu'ils ont trouvé bon, il a récupéré. C'est-à-dire qu'il a fait son temps et mission a ici. Oui, Bisson de Tokoki qui interprète en Andenga Bisso. Liwa Ezali, Montrons ce qui a ici. Makamunaïno, c'est la sœur Mokili. À Koko Kenaï n'a pas de problème. Mende konanga ina liwa ya papa lolenge papa akufeli tout monde bande ko bele baza ko senga autopsie pona basala papa kitenge Yesu c'est comme si baza ko tatonner na liwa ya non koloba autopsie pour moi c'est un faux débat parce que akufi moins de 50 ans aza déjà dans 90 ans pour le biso ba africain à cet âge là c'est quelqu'un monto qui da kopema mais ceux qui te le que non to recourir na autopsie attends ceux qui te sali. Est-ce qu'il y a un monde qui est non c'est quoi? Non. Il est déjà mort, c'est tout. Et c'est que les gars congolais, les lots, tous se mobiliser, tous les bandengres qui ont la patriarche Nabiso, en fait c'est ça. Bon, des commissions ont déclaré que le chef de l'État a une importance dans le chef de l'État a lumière, il a ténèbres, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que mon toit c'est comme si il y avait le président de la République en côté. Parce que le président de la République soit qui a trouvé qui bon pour que Apous à mon intérêt ni nos amis dans mon toit. Alors ce n'est pas à nous, il y a qu'au juger. Parce que depuis Azal Pembe le président de la République, attends mon colombo côté qui soupçonne que à détourner à Ibaki, à Fingaki, non. Tindenga Koufi Azaka n'a pas au président de la République à Tchaki. C'est-à-dire qu'il y a un constat de Moussa convenablement. Le conseil n'a pas participé qui peut la vie à chef de l'État. Non, c'est bon. En fait, on a la vie dans bango privé, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, ceux qui montent comment qui est niveau, comment qui on a, c'est-à-dire qu'il y a très important pour le chef de l'État. Ma souvenir il y a malam Mouzani. Ah non, makambo belé Izali. O tokoki ko tandango awate. Mais qui tenga Yesu. Pardon? Qui tenga Yesu, ce qui est l'autre dans l'union sacrée au Ponangai, c'est peut-être l'un de ses conseils. Ponangai n'a pas tanga kewana. Ok, voilà, merci. Oui, Tozo Tambola toujours, Bozo Kande Bakazo Loba, bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Pour la caméra, mes condoléances. Ok, merci. Comment nous le matanga munene koti na parti des parti présidentiel bande ko baza kolela
côté tout le monde a déjà héros baton dans la mer. Vu que tu as matanga moyen bande ko baza déjà émotionné bazo baté bakobanda ndenge nini bakosuka wapi ya belaki nini o expliquer vraiment bakongomani bakolanda biso na tsika télévision ceux qui makambango euti wana mama nazo sepela mingi yo zoloba ke uzana matanga pona ngai soki akufaka na âge ya 70 ans 60 ans desika au souci makasi asali musali na ye depuis Mobutu. Bantu ebele entourage ya Mobutu bakimaki. Kite Yesu akimaki te. Azalaki na ye awo. Pona malamu na ye. Ce n'est pas que nazamba bantu nyonso ya mabe bazalaka te. Chitenga akufite a déplacer na monde oyo. Ake kopema. Yope okokende. Tozo recruter pona bana na biso oyo bazo kufa 25 ans abotite de bantu boko ko recruter aboti azana bakoko de plus ce que azala ka aboti te de to linge to finga ye net ba politicien mususu oyo aboti te ezali mawa pona ngai 90 ans ezali chance ebele mais ba mususu ba komi angote Mobutu akokisa ata 80 ans te azala kolia kitoko nzambe nde abendi ye soki muntu azoya koloba bieke o bakisi o boye na boye azokosa soki muntu alobi bieke ezali poison muntu nyonso il faut que déplacement po ba mususu to uti musika tu ekokoma na Kinshasa tokomi ko se préparer ya azonge na esika uteke ba poisonné yete muntu azoloba makambo ya poison wana azoloba pona azochola de lokongana zoya conseil est vraiment ya malamu pe ezalaki nini na ndenge bozaki na participer UDPS na ernia sabanda ko ya ba visite awa pe ba bon souvenir na epe ezalaki susu ngai na kamwe tant na lamoki na yebaki bieke patriarche adayete kite Yesu soki na yebaka na linga kina ya na mikanda na ye mususu woyo ngai na zali nango woye asali na linga kina ya nango et puis même ba photo na ye pour que biso tozolanda ngana zolanda makambo ya bien ya asali ata yo soki wozo sala makambo ya bien na musala na yo eza na point moko ekotikala na motema na ngai pour bien dire chitenga Yesu azali muntu ya bien foke na temps ya Mobutu ayebaki te awa na temps ya Fachi ayebaki te muntu nyonso tous les chemins nous amènent à Rome yo ozana esika osambela ya zana esika asambela ngape na zana esika na sambela mususu asambela kana yete soko zo mona muntu azokende kokote na vie privée ya muntu te ya ba église muntu anaza muntu te kendo contrôler yeke aller fufuna nini aller pondo bien aller musuni. Ok, voilà, merci papa. Bonjour Noko. Bonjour madame la journaliste. Mes condoléances. Mes condoléances vraiment le plus attristé vraiment madame. Tozo présenté qu'à mes condoléances. Il y a patriarche, il y a un grand homme d'État et politique de notre pays, à la personne de Kitenge Yesu, qui vient de nous quitter ce matin. Au PCP, mes condoléances, tout particulièrement au chef de l'État, Fachi Beton, celui qui a placé toute sa confiance en cet homme. Vraiment, Zamba Consolé Moutema, président de la République, Bissika Zali, parce que il y a comme au représentant personnel du chef de l'État en matière de sécurité en Mbokaoui. Et Zali poste moko yali sécurité. Donc vraiment, Zamba Consolé Moutema, président de la République. Là, on voit qu'une nouvelle loi n'est pas qui ont gagné. Bon, c'est un coup de foudre, madame. Un coup de foudre, tonnerre. On est frappé vraiment. Parce que au moment où tu jouis stabilité politique,
na kati ya mboka, au moment où nous cherchons maintenant à retrouver la stabilité économique et sécuritaire dans ce pays, ce haut représentant vient de nous quitter. Vraiment, ils ont ça la passe dans la minute oyo, madame. Donc, nous sommes vraiment inconsolables dans le moment où. Déjà, l'équipe visite la famille, déjà pour rendre la famille hommage, non, nous allons le faire. Déjà, en profitant de votre micro, c'est encore réconfort aux personnes en famille qui t'engagent, tous réconforter Bango, tout particulièrement dans la grande famille à Union Sacrée. Ceux qui Union Sacrée ont se constitué, c'est suite aussi à bas. Je rends aussi témoignage, je rends aussi les hommages à cet homme, de bons témoignages, au garder pour naïe, ceux qui l'ont Union Sacrée vendent pour Mboko Isaïe. Ceux qui ont des institutions comme la Cour constitutionnelle qui en cascade, et tellement qui c'est grâce à cet homme. Ba conseil naïe, kolobanaye maman. Nazo le baquet depuis Tango Mobutu, qui t'engueyesu. Pour nous, c'est une icône. Avant que le chef de l'État, Félix, puisse porter même regard à cet homme, à nommer comme son haut représentant, il fut d'abord le conseiller. Il y a Papa Tshisekedi, dans le cadre de l'Union, il y a un rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Lui, Étienne Tshisekedi, un docteur en droit, un chevronné en politique, il a mis Kitengé à ses côtés comme son conseiller. Donc ce n'est pas un homme facile, madame. Azam Moutoumoko, il a se quitter, madame. Donc a contribué belé n'a papa Tshisekedi. Moi je ne parle pas des fils Tshisekedi, je parle d'abord de papa Étienne. Kitengé a beaucoup contribué dans le domaine one. Même dans le départ, il a beaucoup contribué, même à l'IDPS. Si l'IDPS aussi s'est stabilisé, c'est grâce à ses conseils. Si le Congo s'est stabilisé, c'est grâce à ses conseils. Tant que Zoko Lobelake, Azamuto a travaillé dans Mobutu, c'est en matière de sécurité. Donc c'est un chevronné, c'est un doyen, Makambo Mboka. Donc un politicien au service de la nation. Oyo vraiment a donné toute sa vie pour servir la nation. Il y a des prestations, il y a des serments, il y a des engagements politiques, vraiment un parcours moko génial. Oyo, to jeter en fleur et tirer un bon exemple à suivre à une nouvelle génération. Ba oyo ba kolanda na mutu oyo lelo oyo chef de l'État ko tia sous liste pour remplacer place au papa Kitenge so zalaki azwa le même chemin que Kitenge so a marché parce que a marché na chemin moko ya sécurité na mboka na biso a marché na stabilité na kati ya mboka na biso. Dans le moment où Makambo nyonso to comme na ba est le zomona stabilité et koti kimia comme kota na est. Donc il y a déjà que tout à fait maman donc tout va bien là ce moment. Tisa na ebiso Tisa Luka ndenge chef de l'État le Tisa me banda. Donc tout le monde pensa un bon témoignage de cet homme. C'est ce que nous gardons de cette image de cet homme d'État. Na éviter ceux qui sont tous là mosusu ezali à souvenir kaka na ye oyo yebi na ndengo vanda na ye na carrière na ndenga lekisi. Si on a talisio na carrière d'abord politique, c'est un chevronné. C'est un homme de paix. Mutu oyo ayeba ko sangisa même atata ngo de pesa zalaki nungu pasi pala. Ye mutu abandake kozala au four moulin. Tango FCC coalition FCC cache zalaki na pitopale. Ye mutu lisusu alukaki ko zongisa kimia. Tango IDPS sao bato babanda ko potana bakabundu benda ni kotoyo bakabu ya kotoyo mutu ali susu kusangisa na ba député kaka papa Kitenge Yesu wana. Donc azali mutu moko ya kimia papa ya bwanya. Donc nde ba souvenir ototikali na yango pona papa wana. Yango tozo senga na mokonzi ya mboka nzamba konsole ye mutu oyo akonomel susu pona ko remplacer place à papa Kitenge Yesu azala toujours un homme modèle. Alandaka ba trace à papa Kitenge Yesu. Les politiciens oyo bazo mon intérêt na bango moko personnel. Mais yaza politiciens oyo mona ki intérêt général la nation. Yango wana vraiment tokolanda ba obsèque na nyonso
et bandeliti suka tokozala. Donc grande famille de pes eza na sima ya famille Kitenge Yesu, maman Kitenge Yesu, ba frère na nyonso tozala bango elongo. En tout cas, IDPS eza na sima na bino. Tokolela elongo moko na bino, toko participer elongo moko na bino et bandeliti suka tozala bino. Ok, merci papa, voilà. On a bandeko. Bonjour papa. Bonjour maman. Et puis que tu as quand même la matin à la partie des presse. Oui, avec formation na avant midi avec papa qui tenait les orphelins. Et ça qui ont donné les roses qui vraiment sont à loi et bon. Pour nanga tozana ma mingi ndenge pe na biso auti ko kende ndenge prédécesseur nanga auti ko loba wa isali passe mingi na motema. Mais tozole la kaka na biso leo tosenga na président biso aluka mutu mususu o akozonga place a père na biso Kitenge Yesu po papa aza papa moko abundi mingi pona kimena mboka oyo te tozosenga azongisa mutu ataka lokola lei alanda loboko na ye. Ok, voilà, merci. On a bon, mon akinde to ya qui na partie des pes, na partie présidentielle, ko bande ko on débat na matanga. Babito le na ba o bazo le la to c'est pas ba o vraiment bazo CP là. To tike libino vraiment ba intervenant ya batu bolanda. Lolenge baleli papa Kitenge Yesu que son nom repose en paix bisika za vraiment avant da kimia akene na kimia to tika kolo baba o tozo yoka sala ki boezani papa koma ki déjà na 90 ans c'est normal muto âge ya bongo pe akufa poser a kolinzo te koma rappel na ba caprice na yango vraiment biso na notre monnaie na prochaine émission bye. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store.